congoyasika.com, congoyasika.net, c'est votre site. N'allez pas ailleurs. Vous allez trouver toutes les infos sur l'Europe, l'Afrique, etc. Donc je vous conseille d'aller sur congoyasika.com, soit congoyasika.net. Balobi Congo ya sika, hein? Vedi Congo ya sika, makamba sika. Site na bino ka ya diaspora congolaise ya lobeleza te, hein? Congo ya sika, nyoso ya sika, Congo ya sika. Mama 2014, Congo ya sika suka na masolo, hein? Masolo ezala te. Balobi Congo ya sika. Suka na masolo, hein? Congo ya sika suka na masolo. Oye kama na mon boss Maurice. Mutambongo amuninga na yote, hein? Vraiment mutambongo faut palanga te parce que mutambongo amuninga na yote, hein? Babi Maurice Premier, Congo ya sika, site na bino ya diaspora congolaise, site compagnie, hein? Site humanitaire, hein? Balobi Congo ya sika, suka na masolo, hein? Vedi makambo e baby, hein? Makambo yo ezala tie. Donc lelo vraiment mingi, hein? On a tout mon a lui molas, hein? Lui molas, les cafés noirs de la Norvège, hein? Veut dire rien à dire. Maman Godé, hein? Maman Godé en direct à Norvège. Bambo Tebele, Congo ya sika toujours, hein? Toki na banka abwe, suka na masolo, Le panza maboko na Congo ya sika, suka na masolo, code ya 2014, hein? Lelo vraiment topé sande bienvenue, hein? À ma soeur Mao Yves, hein? Nakatia en direct ya Afrique du Sud. Donc bienvenue en anglais you welcome, hein? Bienvenue na kati site na biso ya Congo ya sika na code nango ya sika na 2014 année ya sika suka na masolo, hein? Makambo ezalate, hein? Sœur Mao, hein? Mao Yves, hein? Donc patron ya groupe na ye moko théâtral oyi azo sala na kati ya émission Tchaka. Veut dire faut Tchaka, hein? Wa tota la Meridio, hein? Beridio yo yebi kaka Mao Yves. Donc autre option na sedo welcome. Na anglais peka welcome. Nyoso peka welcome kaka. Hein? Mao Yves, hein? Na kati ya émission Tchaka. Na kati ya Congo ya sika. Babi Congo ya sika, hein? Makamnyo surtout ya sika. Site na biso, hein? Wana to mona bato belé donc Maurice Premier, les boss de tous les temps, hein? Patrick le réfugié millionnaire. Patrick Balobi le réfugié millionnaire, hein? Donc wana to bisika Sœur Mao, welcome belé en direct ya Afrique du Sud. Aye lisusu na kati ya Congo ya sika. Meridio en direct ya Norvège. Donc Mao vraiment Mao Yves, Sœur Mao Yves na kati ya émission na Tchaka, hein? Na kati ya groupe na ye lisusu. Donc patron ya groupe na ye, hein? Azobeta sko nzoto na kati ya Congo sika, hein? Code na biso kaka suka ya masolo. Ane ya sika veut dire Congo sika suka ya masolo. Hein? Mwana suka lia kaminge mwana suka veut dire pese la Sœur Mao Yves azolanda yo, hein? Na en direct c'est Afrique du Sud, hein? Oye mon les boss alobara les cafés noirs de la Norvège, hein? Les cafés noirs de la Norvège, hein? Yo yebi kaka. Donc bienvenue belé na Sœur Mao quoi. Donc non peut ça Sœur nanga moko Mao welcome Sœur Mao Yves. Welcome na kati ya Congo ya sika babi suka na masolo Congo ya sika suka na masolo na boss nanga ye moko Maurice Premier. Donc suka na masolo Lili MM suka na masolo Eric Photo suka na masolo babi triple B, hein? Suka na masolo donc mingi Stéphanie Misuelala, hein? Petite sœur, il y a grande sœur naie, Soukana Masolo,
hein Sœur Mao Yves topesi yo vraiment ba bienvenue ba mbote bela direct ya Afrique du Sud na kati ya Congo ya Sika vedi Sœur Mao to fungoli maboko to yambi yo donc ba welcome tololi a trop Boss Maurice hein balobi Boss Maurice bosaka moko skandinavi mobimba Jenny Demosuka masolo Jenny Demosuka masolo bosaka moko babi bosaka moko Glody Kuma ba Glody bosaka moko vedi Sœur Mao ba bienvenue na kati ya Congo Sika totoroya pe kuna el toroya pe kuna na kati ya Afrique na kati ya Afrique du Sud ko simba balobi Sœur Godé balobi Magode na kati ya Norvège le café nord de la Norvège Louis Molasi talaka yo Glody Kuma wapi yo yakuma yakababe babi Glody Kuma le café noir de la Norvège talaka il faut zalaka yo Mary Jo ngolo Glody Kuma babi mobali kitoko Mary Jo Patrick le millionnaire le réfugié millionnaire talaka yo babi Maurice Premier toke na bango kakabwe Irene Kunda na kati ya Zingel Sidam tozo matana bango kakabwe Baka balobi epoa Sœur Mao ba bienvenue balobi Sœur Mao to sepela haha arrivé hein balobi ya Mao Yves na kati ya Afrique du Sud hein kitoko vedi ba bienvenue belé to yambio to lelio bana Afrique du Sud tozoya suka na masolo